Grâce Temo azwi mobali nana lobi bongo wana natali na basheni na bino bozoloba Grâce Temo azwi mobali. Est-ce que bolandaka penza Grâce Temo bien? Tala ezo senga te faut vivre na Grâce Temo po yeba soki aza nani na vie sentimentale na ye na vie oya menaka amoureuse. Eza facile po na koyeba ata bayebisi yo te. Yo moko kaka na kolanda Grâce Temo okoyeba na facilité. Mais sikoyo mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko botala sikoyo bien. Grâce Temo eske aza penza mutu azwa mobali. Ndenge ezolobama na bemission Grâce Temo azwi mobali. Mais non bandeko. Grâce Temo azwi mobali. Mais non. Non et non. Grâce Temo foboloba boye alakisi mobali. Mais Grâce Temo azwi mobali te. Azwi pe copain te. Azwi pe makangu te. Alakisi mobali. Alakisi copain. Alakisi makangu. Alakisi mosombi acheteur. Donc foboloba bongo. Mwana mobali o bazana ye balobi asalaka paya papa lemba lemba soki paza journaliste ou bien chroniqueur. Alors problème ezate. Mais la kisite Grâce Temo alakisi mobali. Po Grâce Temo soki bozoloba alakisi mobali et azwi mobali et la kisi akabwani na mobali azalaki na ye. Mais c'est Panzu azwi mobali ya sika. Mais non ezalaka bongo te. Grâce Temo azalaka na mobali te. Azalaka na mibali. Pluriel. Grâce Temo azalaka na mibali. Pour vous comprendre. Atakout na lobite. Est-ce que d'après bino Grâce Temo aza penza mwana mwasi moko to sala sikoyo aza na mobali moko. Mais c'est Panzu. Est-ce que Grâce Temo azali mwana mwasi moko aboyani na mais c'est Panzu lelo azeli 2 semaines sima balingi ye sima ndimi na 3e semaine sima après 3 mois ayekolakisa biso. Mais non. Grâce Temo bakoko linge na 11h 2 minutes apesi réponse na bato badragake déjà na ndimi yo. Donc akoko zwa mobali na moins de 5 minutes. Yango wana intil boloba Grâce Temo azwi mobali. Mais non. Mobali azalaki déjà. Voire même mobali oya la kisi azala na ye avant mariage. Babala nana monsieur Panzu. Mobali wana azala na ye parmi mibali ya Grâce Temo. Est-ce que d'après bino ndenge Grâce Temo tango monsieur Panzu achaki litoi tango andimi
ale grâce temo azalaki na mutu te ou bien azalaki na mutu aboyi ye andimi mese Panzu. D'après bino bon boyoka Mura ndenge abetaka lisolo. Mese Panzu alingi grâce temo abombi. Sima grâce temo ayebisi Mura tala mwana mobali oyo azolinganga na poto. Me wana grâce temo aza na bamibali. Ye moko grâce temo alobaka deja aza na mutu na ye akotanga te. Azalaki deja na mutu na ye me mutu te. Azalaki na batu. Tangu bazotia litoi. Sima nango andimi. Tangu andimi abakisi Mese Panzu na kati ya mibali oyo azalaki na bango. Boyoka Mura ndenge azalaki koloba. Mura lobi tangu grâce temo andimi Mese Panzu bakontinue na bango. Grâce temo ayebisaki Mura mibali yango ya poto bazalaka baventrier awa nandimi ye kaka bongo me naza na ngane sirte tiaka nandima pona kondima. Mura mutalobango eza na bemission ya Mura. Alors bokanisa bino moko tango grâce temo mwana mwasi oyo azoloba aza na mutu na ye azo vivre bambiance sango mpe ezopanzana bimina oyo ale balingi ye muto balingi ye balingani me atie na liste ba escroc suspect escroc numéro 1 en plus ya mibali ya poto. O comprendre bozo comprendre. Allez, a continuer. Donc azalaki na mibali. Simanango Mura lobi boy. Grâce temo simanango alobi na ye. Mura webike mutu wana akomisi makambo penza sérieux. Mura lobi camarade yebisanga nini alobi te webike akomo tindelanga na ba code moko penza ata wana Kongo na ozwango te. Azu penza makambo sérieux. Mura alobaki nini na émission na ye. Mura alobi apesi conseil na grâce temo. Alobi talela inanu tango mususu nzela bien. Wana grâce temo aza toujours na mopiku ya mibali. Alors bandeko muta bongo boya koloba nanga grâce temo azwi mobali. Mais non, grâce temo azwi mobali te. Grâce temo alakisi mobali. Alakisi moko ya mibali. En plus mobali oyo alakisi azalana grâce temo déjà avant nazanango sûr et certain. Ce que grâce temo alakisi parce que grâce temo sentir na tika kiyo na keiboye na bali na ba otu na tika ki na ban ya réserve kaka yo o continue ko solisanga ko respect o bomba pe sekele tozo kuta na nzela ozo pesanga kaka mbote lokola ser. En tout cas etuchakinga na comportement na yo pona tiaki na liste soki muta kubimisa asambwisanga na tiaki yo muta liboso. Donc grâce temo soko ndimi mwana mobali wana po aza mwana mobali moko alakisaki bolingo na ye tango bazalaki na grâce temo alakisi bolingo tango grâce temo atie na ba de touche apemisi ye sanka buka na lokolo. Mais mwana mobali atiaki makelele te. Grâce temo alongoli ye na ba de touche abotoli ye bamayo abetie coup de sabot. Mwana mobali atiaki makelele te. Yango grâce temo
tango azongeli ba joueur akala ba wana mosusu aboyi bango azwi ya sika pe a récupérer oyo lokola récupérer oyo alakisi esiko na miso ya bato mais azwi mobali te grâce te mazwa mobali ndenge ye moto aza na bango ya mipiko okei a remplacer mosusu oh bandeko bozozela bimisango na munoko na ye moko hein oh comment nani grâce temo azwi mobali non azwi mobali te alakisi moko ya mibali ah grâce temo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na roza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.